Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Y a pas à dire. Bon ça fait que n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens. Minene. Salut à tout le monde entier, partout dans le monde entier, cher internet, batonyo sobola ndanga internet et surtout la chaîne YouTube Nabino Vision Plus TV. C'est bel et bien votre humble serviteur de cette émission internet. Moi na mobali abanga oh milinga banga ngote boté deuxième république et puis bakisi langa lisusu chaque Congo ya ba comédien. C'est de là mon condi, les lots chroniqueurs, les lots artistes comédiens, mais au yépe malamongo na denga mystique a fourmi tous autres célébrer anniversaire il y a Benite ka la femme du président le roi to fêter tous autres dondo yebi sabiso na nous tolingi to le actualité musicale makambo zo le kayo posa mo pandi sango na yoki na denga ki songi de la forêt à koufeli dans sérieux au jija ngondengeni. Ouais, là on a passé par mes condoléances mangai tout d'abord na Yangia mangana benga big boss. Ngana benga big boss vieux oyo a passager a pistona ba petit. Soit les lots dans ça c'est là na soit G à partir à mi qui sauf théâtre. Sauf na ndenge ya ba émission. Mais yo be na mystique afumi ba bisa biso avant ba ndobwa ko hérité ba ndobwa ko ba miel ba ndobwa ko kafiruma ndobwa ko oliaka pe mutu mo na famille. Est-ce que ça so? Bon, Olia cela veut dire ça le quoi qu'il avait les manger dans les familles mais moi il avait pas les manger, il avait les gros. Voilà le bini. Donc on a lié à la famille, on a lié à la carte de boîte, mais on a beaucoup de la carte de famille. Nettement on a lié à mère, maman Maluma et Marie-Louise, que son âme repose en paix parce que maman Boboto, l'instant Nzamba Yambaye, Nzamba Yambaye, pour les longs pifos, on Nzamba orphelin. Tant maman Koufa qui va visser de la liée, les ont dit. Mais ils allaient bon monter pour nous dire maman n'a plus ça. Mes condoléances na maison mère Mobimba café un volant hydraulique j'ai salué à Ponson. Il est pas autant père de lait qui naïe. Ouais bah mes condoléances fait comme il aïe parce qu'il a perdu un petit frère naïe, mon petit que j'aimais beaucoup, Billy, Deli donc on a pénal lait qui au yanga ceux qui n'ont lamba pour na lambara. Ceux n'ont lamba ya vieux yo star na qui tout que le mai. Vieux notre périssa moto donc bah mes condoléances la maison mère na big boss le roi de la forêt na moni papi kako. Mais yo jija on est là dans le de la poire ngana songi internet. Yo jija on est babio 7 jours de la semaine moutelier comment ba qui voyage ba songa kaka boye et puis garçon na kufi il paraît ta kufi na podium hein. Bon akufi na podium tie pour l'information na pesa bino boyo kayoka tie akufi na kati bis. Tant ba okende voyage na retour te na aller na ba monde à sali crise akufi moi na kinto souffrir trop. Mutu so akote comment dollar et mati et atika ki on a 15 ti ba commune nzela soki ya mwanda ayoka on commune à 16.5 mbala moko tension et mati atali na famille na bon basa 10 maman beaucoup la bande maman sali crise attention à kofi ah bon donc ils attaquent ouais rallier faut comprendre que mboke etambula mabi voilà alors ngapena landika liloba se de la mokonzi tokoloba boye liwa ya katangu nyonso lele comment on a ina mutu pe akufelo na parler comme yo lié donc tokepe na ngambo héritier Watanabe Gogan on a pesi mote puis na pesi masalanga Cédric Mbungu o ayembaka pa héritier Watanabe kuna pe directeur na bango a perdre délai qui ne maman ko basali shit na moto bakufi. Bon, on y voit eza voyage. Liwa eza voyage et aura biso na batantou. Quand on est au cause appelé sur scène, il a raisonné que belé na ko na kufi. Quand on na cause la paix que na zaki na fête na zola na raisonné il kamo na kufi. Eza circonstance liwa eza voyage. Kota maman, kota allez là ça tous sauf rien. Moi mon bala héritier makasi na baraye pour na ye allez là héritier makasi, il faut anobe la paix mon héritier moi muke. Gloire Mariaboni. Bien, je vais tox d'essentiel. Nazarana yo to vanda na yo mais tout maintenant du solo ya la team de Wata héritier Watanabe concert raté na poto héritier na Watanabe auto beta na Matadi a Buki Matadi et puis là so beta na Romeo Golf hein mon point dit ça na Baoba si je me trompe pas voilà donc so beta lelo yo mto linga héritier lelo bani no solo bon on a roloba concert à poto ko raté ngwana ya mambo mike
Donc bisonde makambo. Oh, bino baka bata tembe tina ba fan baka bata tembe. Papa to chaki levir tembe la biso komi lisu ya levir et 20 000 sous makasi koleka. Po ba OK Canada. Mais to wa wana mambo pamba. Il paraît bo même bata maboke na Canada. Ba beta ba 3 ba album ba kenda ba mbanda ka ba ya. Biso beti album moko to ke Paris. Manquement. Et puis quel mutu makasi héritier ça na balance. Mais kasite devant ba combattre. Mais yo te ka to beta que l'Olympe. To beta Olympia. To sala balance wana to yembi. Deux personnes ba saka ba yoki musique te. Ah, tembe ya mwana donc. Ozana ba to la tembe. Donc bisonde makambo bisonde tembe. Donc batu batali yango na internet so na okosa ba benganga ba combattre ba benganga. Oya na Facebook a gloire ba benganga to beta ki deux personnes bazaki na salle ba yoka ki rita beti donc ba beloti. Ba teka ba mapangu ba na bino na Kishasa. Bo ba teka mapangu ba tinda bino na poto. Preuve ne bo ma ba combattre. Kuna osani bino bilombe bo na bozo avion bo na kit. Boye pena to bimino to laxi no GLM. Po bozana boza ba 34 ba 37 ans na poto. Boye bisu Kishasa te boîte GLM eza wana. Mais quand même ba na raison quand même pe ba boya mboka tango na te ba conseiller beta te. Na lobia fufu te kama na musique nzela moko. Ah, fufu te kama na musique nzela moko. Oui, ba héritier mo ba teti papa to beta ki Olympia pour fane ba omona ba na YouTube balance ezala ki wana to bet donc on a biso de to bet Olympia. To kenda ki to ye to beti. Bon pona na okaki outu lobela ah non biso olia raté to lia raté ba outu tinela message siko na groupe na biso ya time de wata donc eza circonstance ya ndeko na biso atiki biso donc biso pena na mama si pas na bino bolia raté mais pas na ndenga kisongi songi botongo maison mère reliée mais bango eza normal bango baka ba catcher ti yo ka te baloba kelelo o na o ba obeta ndongo lo ba makambo banga te na banga ne pe otangi na orchestre ni otangi comme na on ah comment on problème on pas problème vraiment orchestre biso ba tout saler on to fabriquer yo c'est orchestre ah ya bana obi ke bana bateti bazale lo bena boko wanga na pa ba na tangela ba album biso beta kuna auto tekisa disque na ba tanga sikonga na lingi lo boza ba tembe tanga bon banda na temps présent tiritaki yebisanga chani ne beta na maison mère pour les héritier tanga yo chroniqueur tanga tenga na otanga te ponga na otuna ba kaka bon ndeko la société de la zana tanga c'est de la mo connait que so otanga bon ça n'engage que hier on pense à na lobé zala kaka te banda temps présent il le malobé zati bango ba contribuer ya obimisa biso tozala wata biso pe to contribuer to teka bateka balbum pour babana na bango balia ya non ngamba ya lilo bana toto chite na c'est de la photo yamba ya photo yamba yeto yamba pe na mutu moko ya maison mère biso benande tozatai ochela yo na mupanzi sangolo koto ya lingala pi Roger voilà o mekana ko décortiquer nteke o okate biso nde tembe biso nde makambo preuve ane yango makambo to Salomoni ke to sel ba makambo ebele preuve ane na Congo a bo benga bo tuna banda 2016 style les amis c'est mon tabit pour les héritiers mais nabi koko beto si question là comme chroniqueur mais comment Bukinda qui Paris bobaki bino tembe pesa batu nyonso visa mais tout monde que et puis bakena ka 15 bako batikali 14 wana vena na olobele loko penda te loko vena na olobele ça clair pe na za na mona confirmation au monitango bakotsa ba passeport donc yo soki we dana passeport tara arnaque outil lokola toko chane net ya outil na mabwilu ina baksa il fallait expliquer biso que non passeport ne maison mère mabwilu maison mère le loko mo benga mabwilu non na linguto bon na lingo fula bango te po eza poto voilà to le bela nanu siko yo poza na kata fete to le bela nanu anniversaire ya Beniteka ah wana privé Beniteka la babi wana so landie penda mwana quartier landie odinda mama bino Monique no bandi leka badiare pamba mama bino amofandi sa famille nini pour lande Beniteka donc babi la femme du président ya boya zala tetaka tsumu ba prévenir ba telemi boy donc makambo ezali obi mwasa mundo penda chaka penda panique Beniteka lava donc alinga ko mingi wana yebi olobeleza tetaka na se sacrifier ba makambo yo yebi Beniteka la lela fo wana uta olobeleza te voilà alors bambote quand même na bateau yo bazotala yo bon so na pesa mbote lelo na pesa kana Alvin Koni mon pote ya yo penda so esinga gloire leka Western Sense on ira raté pe mbota suka on a clôturer nango héritier watana mego god maître supérieur babi banzembo zo délivrer batu na église sango penda sangwa luki nzembo zati babi beta dedem
Dede Milimo ma baby. Michel Kobetox mambo to lobela. Merci beaucoup. En tout cas, la team de Watamuno quoi. C'est de là qui on trouve mon négé. Bon, on a son langage que Batuna Wata. Gloire Mbaya. Gloire Mbaya, journaliste à propre et à soin. Quand ma pote n'est pas un musicien, tout journaliste. On a pas comprendre. Donc on a compris de faire tourner malgré ça qui est. Ah ouais, tout sur l'année ma cameroun et ça motuya. Et puis tu as des caméras. On a tenu télé ma wad. Tene toza na otanga bakomona bango te baba char. Yo argentinaire Yves d'or beauté d'argent dit Margot Star. Te bon nga na yebi na kaka bango te. Ça n'engage que moi. Voilà, va devenir ce moment-là Nabiso na chaîne YouTube Nabino Vision Plus chez Bella Dinganga ma social na pesima saranga Patrick Wanongo solo. En plus, non, bien. Parce que nous avons solande na ndenge siko ya artiste. Ah, musique déjà bandit à toke na. Ça dit sur moi tanké parce que ça mbotama. Baza la c'était pour bazati iner. Ba champagne eza awa na moni mutugeyo kitsa ba champagne et kamusinga parce que na moni mona mwasi moya nzoto biketso bisanga ya mukolo anniversaire na bi oh mais comment. Et vous a yete bala ksamuta munene. Mais na moni mutugeyo kitsa ba champagne. Voilà. Mutuka ba kuka et ye na moni kara ya rotanga ba sponsor pour ba soutenir ngati. Yope ce qu'on a mystique à fourmi. Lobby, on l'ongue pas mouillombe gauche. C'est nous là, on ne pas mouillombe gauche. Bon, réponse, on est en après champagne et quoi, il a risqué ma coco, on a maman. La question non, ça c'est pour un film parce que c'est de l'année ma femme. Au moment où il y a des comédiens, il y a des poteaux. Avant qu'il y ait des poteaux, il y a des poteaux. 300 coupés, il y a des musique à maison mère tonga. Na vana na bana poso ni nani weli na nani mwasi bino mosala te ngana woswana na mutu te na sona ka na satan na woswana ni na satan parce que offre ninga voyage oh ah na woswana na satan parce que satan offre ninga voyage parce que ba comédien poto basali na sapela ko comédien ni za la poto par Charlie Chaplin Yusu pour ba comédien ba à part Charlie Chaplin na vina nga sami obi ke basaba viena obi ke ba mono zo za viena mana na mamani na maman ni nga c'est de là mon garçon sans que n'attend ba kombo boko ato tangi ba kombo ça n'a rien à voir quand c'est de là il a fait le parler moi il a fait dans les dedans des nez de bandal moi na bandal il y a solo sans complexe na ceux qui na kola na famille présidentielle série à l'époque il y a président Mobutu na époque il y a lelo sous na président Kabila bobo ya bondi mezaye vous comprendre na ça est-ce que ba combattre ba otala na ba combattre ni na oya pa sarangage que lui M16 Balondo Alexis Balondo ba combattant ya solo na Paris bandeko oyanga mon frère Kérosène a outi poto aye na ebisio ke moi na poto o amoni ke za combattant opération bêta combattant ngam na ebisi bino voilà allez toi cité ouais gloire c'est la gloire mambote na ngam ouais gloire na moni ba moko na restaurant wana na Paris na mona maman chez Belichou Belisha Mafolo na pati Mafolo to moni Belisha Mafolo na Paris wana 50 riz Sofrerie Paris 757 donc poto lia le quoi na Kisasa ou lia repas ba congolais Kota wana chez Belisha Mafolo Ogolia et puis je salue mbala moko na moni Aline Manunda Mafolo option motema et prof mon papa na kati ya Belgique na ke Suisse na moni mbala moko ah joli kayongo et magnifique kayongo basi ya pembe bien ma vert donc na bien ba comédien tout ba kenda poto avant na kende poto avant ba ke poto ba mona na rouler na car et pesa ba chimie na rouler na 300 coupé tongo ba boka na maison mère tongo voilà c'est de là te chuter aussi sa musique ya ngone ninge banda gloire ma kota alemba pete ndawe la banda héros alemba pete na iner voilà toyemba joyeux anniversaire à Benite ka photo bi manam sur émission joyeux anniversaire à côté français allez bye on se retrouve dans numéro Goya kaka na chaîne Oyo Vision Plus TV chez Bella Dinganga et je suis 207 il y a internet oyo azomi benga président oyo azomi benga ya ba chroniqueur mais nga na 207 sur meki na tout yo check bana Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox
Jericho Betox. Elengi Nabiso TV. Elengi Nabiso TV. Avec Jericho Betox. Il n'y a pas à dire. Vous savez que, n'oubliez pas que Elengi Nabiso TV. Jericho Betox. Tiens, minene.